moto yaya ezikisa misala nyonso ya satana na mboka. Alors shalom bandeko na ngai partout bozwami, kimia na mokonzi ezala na bino. Je crois sembola loboko na otomona nguya nzembo ezalaka vraiment oyokaka nzembo moko prophétique oyo papa na biso ale moloto atikeli biso soki ndeko akokatela biso. Alors toye lisusu liboso na bandako na bino partout oyo bolandaka biso na espace na biso tolobi ya YouTube tolobi du Dieu forme amalata kala e bandeko nyonso surtout ya Facebook oyo boza kolanda biso pe vraiment tikeke ba émission oyo eya ko révolutionner bino epesa bino quelque chose e bako pesa bino moral na nyonso oyo boza kolanda oyo biso toza kolobela bino. Alors na ye lelo mpona koluka pe ko mobiliser pe ko encourager ba mama nanga ko talisa biso eke rôle nini biso ba mama ya diaspora esengeli na biso tosala, parce que na yebi ke ndenge toye na poto toye hasard te, ezali par hasard te, eza pe hasard te, mais peut-être oyaki na cascade oye na ba courage oye tout mais okomi quand même. Alors on a lina lobele un peu rôle nini biso tokoki kosala na présentation boza na mama Bena de Tazata de na auto loba bolanda kanga na émission na lobby on l'appellera femme émission to lobelaka mingi na tina na biso basi. Alors yango biso ba mama esengeli toyeba rôle na biso oyo esengeli tosala mpona mboka na biso. Toza ebele partout na pa famille. Alors lokola toyebi ke toza ebele pe baza na kati ya distraction, ebele baza na kati ya mabina, ebele baza na kati ya bahotel, ebele baza na kati ya babar, ebele baza na kati ya bisika lolenge na lolenge. Mais biso siko message toyo kobwaka ngo lokola file na ba oyo baza ko comprendre, parce que tokoki kozala ebele mais peut-être bato baza ko comprendre tokozala ka mibale ou okozala pe ka yo moko mama. Po nzambe asalaka na multitude ya bato te, nzambe asalaka na bato baza ko comprendre. Alors comme ba émission oyo pe za koya toza koya koluka bato baza ko comprendre, bato baza na souci, bato oyo mama oyo yebi ke nga naza une mère, naza mwasi te, naza mwasi te mais naza une mère. Po toza na catégorie ya basi, toza na catégorie ya ba femme, toza na catégorie ya ba mère, toza na catégorie pe ya ba mère. Mais biso toza luka siko catégorie ya ba femme te, mais toza luka catégorie ya ba une mère, parce que une mère aza fondement. Nde na olobaka ke ndako ava batonga ngo babandaka nano na fondement. Ndako soki fondement eza te mopepe soki eye pupupu ekobuka ngo. Ndenge mo pe tomonaka bandeko basi ebele omona mwasi akobota na ye aboti bana mais azo kozwa charge ya bana wana te bana bazotelengana, donc aza na sens ya responsabilité comme une mère te. Alors biso tozoluka siko basi oyo bakomi na étape ya ba une mère oyo baza na sens ya responsabilité. Par exemple neti toza na mboka lelo, toza lelo na diaspora, mboka na biso makambo ezoleka etake biso toza ba mère nini oyo biso tokoki kosala, rôle nini biso tokoki kojouer mpona mboka na biso mama. Tolobi awa ke tozosala ba cotisation ba mama diaspora partout tozwami tozopesa ngo pa passer nzubila boyoka bozolanda biso de temps à temps ndenge nini basali collection ya mbongo po toyeba kosoutenir makambo ezoleka na mboka na biso. Yango tolobaki mama soko oza na famille boza 3 personnes, boza na bana 3, boza na 4, sala un peu collecter moi mbongo, collecter 1 pound, okoki koza pe na 5 livres, okozwa ngo pe 5 livres, okozwa pe 10 livres, ba compte eza na se wana otie yango nzambe akokanisela yo, parce que biso toza ko contribuer mpona mboka na biso bozolanda biso ande tozoloba yo oko contribuer na nini, oko contribuer na mbongo na yo nini oyo oza nango, oyo oza nango sala yango comme contribution mpona mboka na yo, eloko nini yo oza nango. Po biso bata diaspora toza une force, ba mama toza une force. Oyebi yo moko bino boyebi kaka ko omoni na mboka soko ke na mboka atoza na ba moyen te sola parfait na oka katango zo kita o senti que complexe moko bezana bato baza kuna. Pona nini
écart eza mulai tokanisa kaka mboka na biso na nde toye koto eza musika. Alors soki okomi eza hasard te, yeba kosala quelque chose, contribuer mpona mboka na yo, contribuer mpona mboka na yo. Okocontribuer ngo sikoyo na nini? Okocontribuer ngo na nini? Nga mama bena nazo contribuer na bemission comme nasali musala ya journalisme na tangango ngayo pe nazo sala naza ko participer ko mobiliser bino ko yebisa bino ba make to telema to contribuer na bambongo na biso nini okoza nango sagesse nini okoza nango pona mboka na biso po bangula ki bakoteli biso mais biso ba mama na lobaka ngo na loba la faut parce que Bible est sur na psaume que les messagers de la bonne nouvelle c'est une grande armée. Biso ba mama toza na biso na minduki te, toza na biso na nite mais toza na mabolongo. Ya on appelle ça qui na yesa ki ba mama que chaque vendredi à partir ya minuit mama nanga oza na Paris oza wapi. Bon mais que peut ko s'arranger, boza mi balé mi sato. Toza ko na ba prière. Toza ko conquérir yango na ba prière 2015 eza année oyo biso toza ko conquérir yango mama conquérir année oyo boy pona mboka na yo pona basali na Nzambe oyo diable asombi bango parce que Bible dit que ba Eli ba diable akosomba même na ba Eli ba ponami. Alors biso oyo toza ko comprendre to mekepe ko sunga ko conquérir année oyo parce que cette année ou jamais. Alors avant na kota na ma profondeur pour continuer toujours à mobiliser bino ba maman na lingi ko pesa bino une bonne nouvelle parce que toza na film moko parce que Dieu parle d'une manière et d'une autre. Nzamba lo bakana lo lenge bele au moins ndeso toyebo toyo ko lobela bino nzambe pa ko ya akoko lobelo pe na film tozo na même makambo ebele ezoleka awa na yebite na tuna ki même les messagers la fois passée na bi mais biso ba congolais na yebite toyaka ko comprendre kana sima makama wezaso na mais toza peuple moko ndeni o toza peuple moko wa mayele toza na nyonso mais qu'est-ce qui ne va pas? Nzambe akolobela biso na ndenge nyonso nzambe akolobela yo meme na nzela ya nyama meme na nzela ya mbwa meme na nzela ya likamoko eleki boy os eza message nzambe azopesa yo. Alors mutu na nzambe les messagers Proverbe 30 en tout cas tozwaki likanisi oyo pona kosala film oyo poto mekepe ko éduquer toujours peuple na Nzambe na nzela na film to bengango Franku Putu donc ezali Franku Putu et kobima na mois ya mars oyo le 3 à 3 heures. Donc nakoki un peu ko lakisa bino yango oyo ezali ba affiche toko yebisa bino ba lié ya partage na Paris ekozala na Canada ekozala na États-Unis ekozala na Londres, Manchester, partout ekozala. Alors film tozo bimisango parce que tolingi to soutenir ba orphelin. Ba orphelin da DVD moko robima ekozala na deux abino tokosenga na bino vraiment que bo pirater yango te po eza eloko moko oyo ezoko ya po soutenir ba orphelin ba veuve ekozala kaka na 2 livres 50. Alors mutu na 2 livres na 2 livres plutôt ekozala kaka na 2 livres. Alors na 2 livres wana ekosunga ba orphelin ba veuve je crois tango ekobima somba yango pe landa yango boyebi Franku Putu biso batoto ya na diaspora awa ba musu ba koma ba Franku Putu balobi biso to koma na biso ba Franku Putu kozonga su te to ami paya. Merci pour la bino surtout bolandi yango Franku Putu ya wana bozomona. OK, merci. Alors ebele toye awa binte ngai Putu biso to ya na biso libela te to ya libela te bomoni makambo elekaki na bandeko na biso na ngambo nde esalamaki siko soli pe koto toza babie banda et tosuka ndeni yango wana il faut tokanisa mabele na biso tokanisa mboka na biso tosala même émission na mama moko botobi bato bele awa na diaspora bazokanisa kaka ona fona kende Kinshasa na somba mabele na Kinshasa mais kanisa bamboka koto outi neti biso bato ambandaka bato ya lisala bato ya bosonzo bato ya kuna esengeli tokanisa pe bamboka kote kosomba mabele biso tokanisa kaka po Kinshasa non mboka na biso toza na etandi ebele yango zomona meme banguna bazoya po bayiba mabele wana. Alors il faut toyeba ke
na futur il faut tozonga na mboka makamba malamu tozwi awa, il faut tozonga pe kuna tokende kosala yango. Et na s'excuser pe pona bandeko to anosaki bino ke toza ko lancer radio na internet mokili mobimba bokolanda yango Sentinelle TV na Sentinelle Radio. Alors nani ingénieur a s'excuser mukie pona lancement boyebi technique ezalaka pe na mo ba caprice nango. Vraiment radio a bientôt to kwa excusez biso pona retard wana ya radio nde to anosaki mais tokokokisa o tolobi ekokokisa manango a bientôt. Alors nazongi lisusu na mutu na likambo ne naza koloba toujours le rôle de la femme, biso rôle nini biso ba mama ya diaspora esengeli na biso to sala. Ba mama toza na rôle ya munene ya ko jouer na mboka ya diaspora. Tokota na kati ya distraction te, tokota na kati ya mabina te, tokota na kati ya banini te, po toko pekisa mutu te kabina, toko pekisa pe mutu te ka fete, toko pekisa pe mutu, mais conscience na yo moko esala. Ata mbua, ata nyamako azana conscience te me ayebaka ke eloko nzela onazala makolomine na mena stambula nzela moko. Mais à combien plus forte raison biso oyo nzamba sali so nelini na ye. Faut conscience na biso sala maman. Même na tango wa Noé tango oto na maswa zo yebisa pepe ebo bazomo na ngolo kola blague. Tant o peut ne makambo esalama bato ba na ngolo kola blague. So botali ba news botali ba information partout. Mokili mombeza ya ko bouger za ya ko ningana. Mais avant makambo esalama il faut biso to atteindre nano ba promesse na Nzambe wa la kapo na mboka na biso Congo. Pona biso moko foto to simbango après makambo eko salam yango siko na ta oyo mama toza nango ezata ya distraction te ezata oyo yo luka nini na kosala pona mabele nanga nini na kosala pona ndeko aza pembeni nanga nini na kosala pona ko sauver libota nanga parce que na ngongo yo omoni bible po na za ko bongisa mission moko na kosala ngo ya mateya kaka oyo tali biso ba mama na ngonga oyo tozokende parce que tant oyo toza nango eza tant moko mabe tant oyo ko bible eza sous tant na biso te c'est le temps de Dieu oyo biso kita ekomi ta ya Nzambe oyo nyonso ebatamaki na se oyo ezalaki bozoyeba te ekobanda kobima libanda sans bosala effort parce que Dieu lui-même aza kozwa contrôle ya makambo nyonso makambo nyonso Nzambe ye moko azozwa contrôle makambo nyonso bino boye bosala sur effort te donc lui-même même makambo ya Congo biso tozosala part na biso parce que Dieu a sa part de responsabilité l'homme aussi a sa part de responsabilité mais na biso bato faut tosala part na biso et Nzambe pe akosala part na ye yango wana bamama na yebisaki biso tozosala part na biso 2015 toza ko conquérir na mabolongo pour prier pour na mboka la biso pour makile tangi babomi bamoloto makile ezoganga so otangi na bible eloko nzamba boya kamakasi eza makila kotanga parce que to uti kaka daleneya te toza na moko muto ya kela biso toza na muto esala biso alors même bana na Israël tango babundaki Nzamba yebisi bango que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous les voyez bokomona bango lisusu te biso pe na bitumboyo tala mama to bundelongo po banguna na biso ko Nzambe akosukola bango nyonso tokotika komona ata litanga te il faut ba congolais bango moko ba vivre héritage na bango to nyokwami to moni pasi biso toza na diaspora basango tozoyoka kuna il faut kotinda mbongo omoi bandeko baza kuna bazala ko bakangami na boumbu donc bango baotala ka tokolia nini azuma 40 na ye ake kolia ake komela pona ye sili wana kompe technologie eza évolué te et puis biso tozwaka ba information avant que bango bazaka na ba retard ya kozwa ba information mais biso libanda tozwaka ba information avant bango ezolakisa ke côté oyo biso toza évolué et yango na lingi koyebi soki mama eza hasard te ntango oye na mboka oyo oye libanda mboka se koza na mission oza na quelque chose oza na un rôle à jouer oza na eloko akosala mpo na mboka na yo yango naza kobenda o matoi mama pesa lisolo na yo bongisa lisolo na yo contribuer benga Pasteur Nzubila ba compte eza wana bo pesa eza mbongo ya révolution et puis toza ko encourager ba étudiants
nalandaki meme reportage moko baétudiant bazoloba babi mais bango nde bazoya koteya biso eza lokola pasteur yo ozoteya na église maintenant yo moko ozopratike makambo ozoteya te olingi peuple bapratike omona te ke ezosala confusion ndenge mo baétudiant bandeki koloba bi bino moko bozoya koteya biso na université maintenant makambo bozoteya biso sur le droit biso tozosala mobulu te tozoréclame badroit na biso c'est normal. Et tant que vous réclamez les droits na biso, vous komi ko zwa minduki oyo bokomi ko bunda nango na ba armée mususu bokomi ko beta biso lokola to komi banyama. Tala ndenge baza ko fait perdre ba droit ya peuple congolais. Alors, congolais to pe congolaise. Alors, bande kolanga ba maman to telema. Tu es capable, ozana quelque chose, ozana une mission à jouer pour na mboka na yo. Pour l'entourage na yo, pour la libota na yo, pour la baninga na yo, ozana quelque chose à jouer, ozana quelque chose, ozana quelque rôle, ozana loko ko sala. Alors, to encourager mingi ba étudiant vraiment nga etake maman, le sambo na ngezali ke ndenge mokonzi mboka lobaki alobi ke cette guerre selon l'on est populaire. Lokola makila bandeko na biso etangi ba étudiant pe ba étudiant bozana université na ebeke boko za la deka ba o ba kotina ba occultisme o ba kotina ba occultisme ba ngo ba kolinga kaka ba sala ba mbruma mais bino boyebi ba droit na bino pe bo kotina kata ba CTT il faut bo réclamer ba droit na bino eza ba droit na bino eza ba classe bozo tanga ba koki ko boto la bino yango te ba koko boto la révolution te ezali ba droit na bino eza ba droit Sabino, alors eza ndenge wana ndenge moko nde nazoloba eza okwa pasteur soki azoteya soki ye moko azopratike yango te me bato me ndenge pasteur azoteya biso me azopratike yango te eza normal makambo bino bozoloba il faut mutu ntango ngai naloba ngo mama bena soki no nalongi na likambo te nateya yango te naninga mutu alongi na likambo wana teyanga bozela la prochaine émission on a côté na koloba si on l'appellera fan likambo soki nano pratika yango te osalela yango te kotalisa pe baninga mosusu te luka mutu alongi etape wana po aluka pe kote ya baninga badeko mosusu ekopesa vie ekorevolutionne pe ekobota mbuma yango ozomona bambuma ebele ezobota te parce que mutu azoloba eloko ye azosala te alors nakomi na suka napamboli bamama nanga nyonso mama Geneviève bamama Paris mama Marie mama Lili vraiment nzambe aleka kokanisa bino tobosani te bobosana te film na biso fois kuputu ekobima na mois ya mars le 3 à 3 heures ezana 2 livres tantine Nacha ba famille songo nyonso na Paris partout en tout cas à la prochaine occasion bye bye ba contribution tozanga te